sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Awe. Bandeko, oyo tozana sima, boyebi tina toyaki. Un peu de discipline, totokoka ko avancer. Tozala na mulongo, toyemba hymne national, sima tosima nzela tokende. Des Congolais, unis par les ordres, unis dans l'effort pour l'indépendance. Les enfants, longtemps tombés, les bons des bons, prenant les fidèles là, dans la paix au peuple ardent, dans les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Sans donner l'hymne sacré de montrer solidarité, fièrement saluer l'emblème contre votre souveraineté. Congo, non béni, Congo, et ça y est, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préférons consoler, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité. Toza siko na kata Paris, toza la démonstration pour la Congo Kinshasa. Oyo ezali panza sango pour la Congo. Donc un reportage toza na kata marche, na kata Château Rouge, ne bozo mona bato bazali partout. Toye awa pour la Congo Kinshasa. Donc Kabila, il faut abima. Kabila dégage. Kabila abima la Congo. Ozomona toza besoin na yote. Obomi, au violet. Panza sango Congo eye pour le panza sango. Ozomona reportage ezoleka. Marche na kata Congo, na kata Panam Town pour la Congo Kinshasa. Kabila dégage, toi la besoin d'un côté. Au bomi à trop, au sali à trop, Tolembi. Gabi, defao, tiki biso wapi, chauffeur na yo, defao. Papa lobi ni pona Kabila siko. Kabila il faut akende, donc itato mata Kabila il faut akende. Ce gabi na souci to lembate, to défendre mboka na biso tina suka. Lobi ni pona bandeko bana Congo siko. Baba to baza Congo baeba ke no biso pe tozala souci na bango, tozo défendre kaka mboka na biso partout to kozala. Tata ba komi biso
ata nde tokende boye ata bakangi biso tokolemba te ingeta chauffeur na yo abomi mboka defa chauffeur na yo panza sango pona Congo. On est là ensemble, we are here together, we're making here all world. We want you to follow us whatever where you are. You need to demonstrate for your whole country. Donc il a dit que dans le bisco la lingala côté de choses dans la Congo dans le monde entier démonstration pour ça la pona souci na yo. So we call all the Congolese people, please, you need to demonstrate for your country. They be killing us every day. You can hear my voice. You know, I don't have any voice anymore. I came from Sweden here to Paris because of my country. You know, we want Kabila to get the fuck out of Congo. Yango tout ça la carte à France, Paris, la carte à Château Rouge, démonstration, les alliés, Potolini Kabila, Abima. Bon, on a image, bon, au moins on a des démonstrations et on les cas. Donc, on est ensemble. Tout le monde a mis. Panza Sangopona Congo. Tokos. Merci, c'était pendant ce Congo toujours balobi nde ils ont marché pour la mboka balobi mboka ils ont kufa balobi yomo bozo monaka artiste musicien pendant liboso ba c'est là. Ouais, et dit nos images donc indeka au panza sangwa Congo tolobi biso bana Congo torola la tête au telema mandat et c'est sili donc yebela et lo onyo surtout et silaka donc ils sont sili tika masolo kende libérer biso mboka na biso onyo so sala ki to moni mais tika mboka kende na malembe nyonso toboyi tolingi lisusu te peuple congolais a décidé toboyi tomonaka bato bazokufa toboyi makila bato bazokufa na banzala Kabila mandat esili dégage Kabila dégage Kabila doit partir mandat c'est sili polo matika peuple congolais Kabila casse-toi tu dois partir parce que c'est le temps kende ko boma batebele te kufa yo moko kende ça c'est Maestro Charo garçon de Paris to lo bano Kabila dégage on en a marre de toi dégage. Ouais, là on est en plein Paris, là la communauté congolaise est en plein Paris pour condamner les enjeux politiques qui prévaut actuellement en RDC. Nous disons non au massacre, aux barbaries qui se déroulent présentement en RDC. Nous Congolais de l'étranger, nous les condamnons avec la dernière d'énergie et nous disons non à tout ce qui se passe dans notre pays en République démocratique du Congo. Nous voilà sortir dans la rue pour condamner cela avec la dernière énergie. Ingeta. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc c'est difficile. Donc ils ont passé. Tout le monde a bandé. On a besoin de koufa, de pigeon. C'est dur. Donc moi en tant qu'entrepreneur, je ne viens pas avec le message de Kabila dégage ou Sassou dégage ou Bongo dégage. Le combat il est beaucoup plus fort que le simple fait de dire que Kabila dégage. Donc c'est une question de se remettre en question. C'est-à-dire que chaque Congolais, là où il est, il doit se remettre en question. On vient dans la diaspora, on vient en Europe, on a quelque chose à apporter à nos pays. On a quelque chose à apporter parce que le combat est difficile. Donc il faut unité et Zalamakasi. Unité, il faut Zalamakasi. Parce que le combat là il va être profond. Donc Congolais, place aux alliés. Tu dois comprendre que nous sommes combattus par tout le monde. Tu dois comprendre que si tu ne brilles pas, si tu n'es pas excellent, le Congo ça sera juste un punch ball. Tout le monde va venir et va frapper dedans. Donc il y en a marre. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On doit vraiment changer nos mentalités et continuer à nous battre parce que le combat est dur. Force, solidarité, on va y arriver. Merci beaucoup. Oui, bonjour, bonsoir, bisika nyo sotoko eko ya laba congolais. Message na ngai ezali surtout na bana ya kini parce que makambunde fandi na kini wana. Bana kini bino moko bomoni nani oyo bozana e affaire. Bato zana affaire na un vrai sanguinaire, un vrai génocidaire. Donc na ministre oyo ndenge basili ko boma. Bana kini en tout cas tola la terre. Kimbuta yo ordonné soi-disant marche pour na
otante peuple congolais na ministre wana obimisa basoda na bino babanda koboma boyeba yango quelque soit ta oyo bino bokolongwa bokozala justifie bokokende bokozala cloué bokobomama yango wana bana ya kini nazopesa message partout bokoki kozala na ministre oyo opération toyebi ndaku bakabila mende boshab oyo Denis Kambai ozwi mwasi na ye mwana na ye chasse à l'homme jusqu'à ce que tout wana kokima ozwi mwana oboleki ye donc opération toyebi ndaku yango na ko poursuivre jusqu'à ce que bololo wana kokima donc message na nga yango wana bana kini ozwi mwana kimbuta oleki ye ozwi mwana ya Denis Kambai oleki ye ozwi mwana ya boshab oleki ozwi mwasi na ye deuxième bureau oleki donc opération toyebi ndaku jusqu'à soulèvement populaire ozwi mwasi ya oyo yo yebi kazali ya PPRD opération toyebi ndaku yango wana nde kotambola na minute jusqu'à ce que bololo wana tout wana kotambola ingeta message na nga yango wana tuka André Gimbuta yo pesi autorisation peuple abima à la marche peuple azokende kotika préavis na ye na seni opesi autorisation kaka yo moko André Gimbuta otindi ba policier baboma peuple oyo a élire yo était gouverneur de la ville yo premier citoyen ya ville à Kinshasa tozokotuna yo makila ba congolais 42 morts et en plus tozoyoka ke na fleuve Congo bamoni 100 corps zokotepa na fleuve Congo André Gimbuta bato bakufi ba congolais bango nde bato baélire yo tant que gouverneur mais pourquoi bato wana bazokufa na misu na yo ozoloba rien donc ne baza wana tozoyebisa yo ke tokoréclamer makila ya bacongolais premièrement epai na yo étant que citoyen de la ville deuxième des choses nanga naloba boye deuxième des choses ceux qui ont tué les Congolais, il semblerait que bazali ba policiers, bazali ba soldats étrangers, se déguiser na la police nationale. Tango bakota ki André Gimbuta, on sait qui est au courant ou pas. Batouana babomi ba Congolais, il paraît que ce sont des étrangers qui se sont déguisés à la police nationale. Mais toi André Gimbuta, le premier citoyen de la ville qui a donné l'autorisation, qui est Congolais à Negotika, préavis na ina seni. On lobby nini, ozalaki wapi? Est-ce que yebite? Yangala biso diaspora to lobby to kotuna makila ya ba Congolais ya le 19 et pas ina yo André Gimbuta. Parce que tu es le premier citoyen de la ville, tu es là à défendre le peuple, mais tu es là aussi le premier à tuer le peuple et tu ne dis absolument rien. Alors, la souhaiter courage, et ma bonne guérison, et pas à Martin Fayoulou, la souhaiter Soussou, courage, et pas ya Tshisekedi, la souhaiter Soussou, courage, et pas ya ba président surtout, et oh ba siège na bango, et Zikaki, ba Isandiaki, la nuit, il y a le 20, en tout cas courage, biso diaspora, toza na bino toujours, mais non, cette fois-ci, le 20, le 19 décembre, Makambra Bango Sili, Dele Sili, Manda Sili, le 20, toi on a présenté, Bozong Simso, Mbo Kanabiso, Bitomoto géré. Merci Ingeta. Bon, bandeko na ngai bana mboka liboso na koyebisa bino kaka ba condoléances ya mingi na famille mobimba oya biso moko ndenge tokufiseli bandeko na biso. Bandeko bolemba te ba influencer bino te po na moment oyoyo tozali koyoka États-Unis d'Amérique, France, Belgique,
Angleterre bango nyonso bakomi kosundola sikoyo Hippolyte Kanambe mais bandeko bon se tromper te na eloko bango baza kosala wana po badomine bino bolemba bandeko bolemba te biso ndenge tozali awa objectif na biso ezali kaka moko bandeko le 20 décembre wana na Tongo Kabila une fois ça a déjà quitté bandeko 5 ans ndenge azali koloba mpona likambo etali dialogue bandeko dialogue na bango basala dialogue te biso tozali kozela kaka eloko moko le 20 décembre bana mboka bozali na besoin ya koyoka o 5 ans ayokani na bango basolola makambo ya dialogue te communauté internationale boyoka bien communauté internationale ndenge alobi ke baambassadeur ya États-Unis baambassadeur ya occidentaux baya po basangana ezala lisusu te bana mboka bino objectif moko soulèvement populaire le 20 décembre soulèvement populaire wana bana mboka bobima bino nyonso bobima mbala moko te bobima na bacommune bato na bato babima na bacommune na bango bato na bato babima na baquartier na bango bato na bato babima na bacommissariat na bango bobanda soulèvement populaire wana bana mboka eloko naza koyebisa bino bobima plus de 600 000 bobima plus de 600 000 ndenge boyambaki Tshisekedi ndenge bokobima ntango ayaki bobima plus de 600 000 bana mboka mpona kati wana bolongola mbala moko bokende ti na palais du peuple bobotola palais du peuple bobotola la voix du Zaïre tala bandeko na bino ndenge bazali kosala awa mpona kolakisa bobotola la voix du Zaïre bobotola chaîne congolais wana bobotola yango bobima na balabala le 20 bolanda makambo ya assemblement te ya dialogue ezali lisusu te tozali na tina ya dialogue moko te boyeba yango bosala ndenge wana bandeko napesi bino merci mingi botala bana mboka ndenge basali kosala mpona kolakisa na baoccidentaux bamoni sikoyo ke bakomi na esika moko oyo bato ya mboka baza komona sikoyo ke polele donc boyeba yango ke bana mboka botelema tozali elongo biso na bino botelema bana mboka merci mingi tolobelaka mboka toujours na problème ya Kabila Kabila il faut que tu laisses la place, dégage. On n'a pas besoin de toi. Zala gentil le moi to lingio sous-souté Kabila, dégage une fois plus. Bah na moi tambo ka to lingio sous-souté. On en a marre de toi Kabila, dégage to lingio sous-souté. Kabila. La Constitution dit, lorsque le mandat d'un président arrive à la fin, il organise des élections. C'est trop pour la Congo, to telemi pour la mort na biso. Kabila dégage, yebela dans la posa na yote. Obomi biso trop, to nyoka mi trop. To lembi tika biso zonga na Rwanda. Ingeta. Prophète Mukungubila, prophète de l'Éternel. Comment la biso mo le béali hein? Le wangé zali Kabila dégage, tika la biso mboka na biso. Dégage Kabila, para Congo, tout a rokende. Botikela etate tout alinga te a rokende. Ingeta. Ça c'est là. Awa
awa nazotinda message epa kamere yo mboka wana yo ozokende okota dialogue yo ozokanisa mboka wana ya tata na yo bien ya mama na yo bakongole bakotumba yo na nani beau frère na yo wana oyo azosupporte yo na pasteur José Makila na pasteur na yo chatumba lisusu soki tozwi awa tokotumba ye moto donc okokima natindi susu message na Zoé Kabila yo yebaki kalakala wana oyebaki te ke yo ozalaka rwandais ozoloba ke non je ne savais pas que j'étais congolais donc c'est parce que là tu es en train de piller tu t'amasses avec de l'argent maintenant tu te reconnais que tu es un congolais tu te trompes tu es un vrai rwandais tu vas dégager ton frère là qui a donc qui ne sait même pas parler qui ne sait même pas défendre le peuple congolais il va quitter il va dégager le pouvoir Ingeta. Ouais, merci pour le micro. Mais ce qu'on revendique, à cause de tout ce qu'on a vu, tout ce qui se passe au pays, on est contre bol de tout cela, c'est pour cela qu'on se revendique. Nous, j'ai fui étudiant, on était là à l'université, on ne voit pas tous ces changements qu'il n'y ait pas. On était là pour déclarer la démocratie. La démocratie, hier, aujourd'hui, les femmes portent les pantalons. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. C'est nos enfants, il s'agit de nos enfants, l'avenir. Il n'y a pas l'avenir, on vit dans un pays démocratie, qu'on dit qu'il y a démocratie, mais on ne voit pas cette démocratie. Mais je regrette ce qu'on fait ici. On a besoin de retourner chez nous, vivre. Notre pays, il y a l'abondance, il y a des matières, il y a tout. Mais c'est le moment venu où les changements, les vrais changements. Il faut que l'élection ça passe, que tout ça se passe. Parce qu'il y a une boycott qui se passe. La boycott des élections, que toi-même tu serves les cartes pour donner dans toutes les régions. Dans toutes les régions, on n'a que des cartes que toi tu inventes. Mais il faut que ça s'arrête. C'est pour cela qu'on est en colère. C'est pour cela qu'on veut révolter. On est en colère. Disparaît. Abi Kabila yo biso tokoti makambo yo bala ntsangu bakoti makambo yo bino bala ntsangu boko tokoti makambo yo ya tina suka le 21 décembre ndenge bokanga bala ntsangu le 19 décembre za chaud makambo ekomi susu bakamu moko moto akufa yo moto abika ekomi sikoyo le 19 décembre bala ntsangu bwana kimbanseke bana 13 bana 1 bana 3 bana 4 Kabila bocha kaka barrage bolakisa changu ndengi papa Kabila oya papa loba changu ata changu biso tokoti makambo yango eza show Vita Kamere toyebisi yo tokotumba yo Vita Kamere trahir tokozwa yo tokolia yo tokoloba na monoko susu te tokonimi tolata bamasasi tokobeta na masasi omoni ebino nyonso baza kuna ba Henri Magie boza kote ba Kabila totidie bino bapapi tamba tokozwa bino bapapi tamba tokozwa bino bokoki bapai te okenda Angola Afrique du Sud partout ozali tokokima te tokokanga bino na maboko biso bana nsangu tokoti makambo oyo eza jete biso bana nsangu tokoti makambo oyo eza jete tondimi tokenda balisaka tondimi totia mutu na biso boye oya nego kimbuta obioza mwana nsangu kimbuta waboma bana na baba masa na yo kimbuta wabi bana nsangu ozaboma bana nsangu olobele kote kimbuta ozaki pesa vita tokozwa yo omoni poto boloba botala décembre toza kokita omoni ambiesoli tokondimi tokoya bomona nabomba elongi nabosa elongi te naza mwana nsangu tokoti makambo yango merci kimbuta nakotobe mama nao na masoko na mwasi na yo bozoboma bana mboka bokomona bana bino nyonso bazali na potowa bakomona makambo tokonofuka bango sasa le pata omo le gaburama tokosi makambo
Ah ouais, tokoti bakamongo. Mec ici. Tokoti bakamongo eza somo. Eza somo. Global Express, c'est le landing à Moukiete. Ce boy bozan décidé donc boya ebele. Nakata Global Chitunga wo. Global Express. L'agence Los Angolano, pas via las cosas embarco en avione en toda Angola. Global Express en Paris. Messi Congo. Y agence Global Express. Il y a pour France, pour Paris. Si métro Château Rouge. Agence yetu mufilisa zikwendela mu avion, zikwendela mpe mu bateau mu masuwa, zikarton. Donc ina ku métro Château Rouge pour Paris. Global Express, eza pona bino, eza pona biso, eza pona ba Congolais surtout au baza en France, pe na ba au baza à étranger. Pour le matin avec on a Global Express. Global Express solution na solo non seul. Ah bon? Oui. Donc pour ça la matin jusqu'à la lycée, au moment na biso to aider pour réaliser prestation funéraire sur le niveau à Kinshasa. C'est simple, au foutika à Paris, to s'en charger la maramio sur selon ndenge yo kolingi ezala. Na vous continuez à cameraman na non, tant to biso to s'en charger na nyonso, to filmer, to kangi ba photo sur un WhatsApp. Ils ont les kakuna directement pe to tindelo. Vous avez la page zo la ndenge prestation ici. OK. À la fin des comptes, vous reçoit DVD na au moins ndenge maramio sur les kaki. Global Express, vous avez un niveau mususu. Déjà. Ah non, bah tika bien. Tout d'abord, l'équipement la mission nyonso eza ya poto. Pour tout ça la prestation funéraire la mission eza ya poto. Et vous êtes en France ça? Oh, vous avez en France. Tout ça la gloire ya professionnel. Enterrement en Afrique, mais net ya poto. Pour banda place ba ko exposer corps na place ba ko enterrer, différence ya té. Bonjour. Yango na yebise ki bango. Bako pakata si ba pakata ki déjà. 2016 oyo biso tokotia on a Global Express. Vitesse net diffusée. Bango na Château Bleu na bango basi balala. Biso tozo na kati ya Château Rouge. Mais biso na Global tozotinda bakoli. Bakoli. Global Express. Ya Patrick Morafing. Avec sa vitesse net diffusée. Global Express. Fuka. Basi ba pakati. Ba changer la solo. Les gars, chance, on va communiquer à mon côté. En chance, c'est très moko na kata Château Rouge. Ouais, Château Bleu. Ici, Lali. Global Express. Souka.